ça Brazzaville bana poto eloko bolukaki yango yo engaye balobi Christeke business le seul et l'unique concession fiable le plus sérieux na kati ya République démocratique du Congo. Welisa ozo lopango na yo awa na Christeke business. Na Christeke business osombi lopango na yo pe opemi. Ba terrain na biso na zo loba eza ba terrain moko cadastré. Hein? Eza ba terrain moko cadastré, eza déjà na ba numéro nango cadastral. Soko sombi bazo pesa yo acte de vente. Art de vente on appelle papa fidèle ya Simbi et à part art de vente tout pesa yo auto bengi jeton d'attribution na combo na yo art de vente na combo na yo à part ça de obokeni na cadastre trop que na cadastre c'est la vérification au coup tabiloko onyo ça kuna na ba numéro na onyo so bakam na onyo c'est na cadastre sans problème terrain non problématique osombi lopango na yo pe otongi na Christeke business hein bana Congo bana poto na bengi bino boya awa na kati ya Christeke business na Christeke business bana Paris bana Londres États-Unis partout bisika bozali boya awa botala bino moko bana ko ndenge zotongama botala bino moko ba concession Christeke business ndenge musale zo salama espace onyo sotio mais eza yote yakambangu na Christeke business na Christeke business osombi lopangu na yo na Christeke business otongi mbala moko Christeke business eza pour musika te eza juste na makadam yaka ozwa lopangu na yo awa na Christeke business benga Christeke business na numéro wana yo za na poto ko hésiter te benga Christeke business ozwa lopango na mbongo ya mukie ozi lopango na yo awa na Christeke business.